Ah, monsieur, vous m'avez c'est émission terre, émission bien beaucoup. Ça s'appelle dans des motos et belé. Mais comme si au Tchakama Moutou Mingité. T'es bon à Tchakama Moutou Mingité parce que bon, vous êtes équiré. Parce que biso to bunda biso moko. Et puis équipe de France, du temps où tu es l'équipe de France, des 5 comme équipe, dans ma bilan équipe à la raté. Faisait la guerre, depuis ça la guerre des 100 ans. Biso to banda de nga pour nga ba kaida ba za wa bana biso. C'est 100 ans de ça malibos. Ba kaida ya Paris, ba za bana ya 100 ans. Depuis Congo, est-ce que Moutefa commence à perdre na poto ou bien en Afrique? Ça perd à outa la Gisasa. So banana mikisa ko ça perd. Parce que belé ba ko sa bino ba télé awa. Obini. Baza ba ça perd forme banana la Gisasa. Banda ngana eba. Mission non ça on qui toko. On monsieur. Mission non ça on bien pour fali pour pas atala ngo. Wa ma sala ngami da France. Fait de pas atala émission. Ma sala ngana kola na. Au côté un journal avant. Na kota dikaya so banda 97 wa so to zonga lingala bakanja. Banda 97. Voilà na lataka makako akaliano. Ti le bimate. Yona mona mutaleki ngazate. Ba tout otangela ngoto iba biso ba très bien. Mais pourquoi l'équipe de France ba so kayote? Te au monte yo mo équipe de France. Équipe de France à Syrie qui na bazali. Au moins ba combo muso ezaka ya grimace. Bei banda kufa mutabundela ka sate soyo soya osoya pe na bilamba ya solde. Bato ayebi na bilamba ya solde. Na tika ko beta te lamba ya solde te. Preuve année que jour ya emergency mayasi tourner kimbundi au prix na combien. Maman kufa tata kufa. Cameraman ezwa libanga. Maman kufa tata kufa. Libanga. Comprends? Maman kufa tata kufa. Donc on bimisa mukanda la ngala sentiment te mpona. Bomba balusa. Potoma obo ebe jalo o ebele. Donc il est là mikile comme mukanda ka raté. Même que somba forme ya mukanda te. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto ne éviter. Yaka, tokisi na métro, château Moutia. Kayau. Oh Kayau awa. Ah, uzomona kimbondo. Oh la. Paris. Jela na oyeba asaka mon daza bo asaka so ni la métro. Papa mukolo bo ya takota kusaka. Bisa tani ngaba ba nini. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sona place de côte. Asama mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, Maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka na tâche. Tozolobela makambo ba tampon ba maman ba bébé belé. Ba maman bazo tambulaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza Awa na Château Rouge na pour na kolongola ba tampon ba maman. Banduka ba maman oyo baza na besoin au sala taille. Pona kokita mamumu. Ba maman oyo baza na besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene ba hanche munene. Dipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi. Depuis 2007, ça fait un produit, il y a qu'au grossir, ma fête Saint-Mollet hanche. Voilà, vous avez vu ça, awa. Non, yo je m'en atte. Oh là là, et là quand ça ma balle, et ça pour une balle. Nalia na ba mbisi, na ba restaurant belé, na yena Mambo Galaxy, na kuti poisson. Tala mbisi pe ya mwana te. Haza minerte, haza mukolo. Ndoboko liango familial, botondi. Mbisi basangisa na crevette. Kaka ya mbisi, basangisa na makemba. Basangisa na poivron, basangisa na céleri, basangisa na pomme de terre, basangisa na munganza,
donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette oyo tobengi kamundele mayebo nde biloko nyonso ya mboka pa galaxie mambo tozolia se mambo galaxie azosala mpa na bana mboka. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'ère botalaka Congo Révolution. Chaîne Abino, chaîne Oyo, bopesa chance ya kota rabiso na banda kuna bino. Merci. Toko lo bate que tozaba meilleur toko lo batozaba meilleur parce que na Paris, c'est nous Congo Révolution. Merci na ba partenaire nyoso batalaka Congo Révolution, botalaka biso na Dubaï, na Sénégal, na Mali, na Côte d'Ivoire, partout dans le monde entier. Alors, Tonito yeb sabino ke tokoza na plateau lelo na mona bandal. Bandal c'est Paris. Banan ba déjà bandal. Na kata plateau nanga na Junior Mambwana Panza Paris. Asana biso kata plateau. Bonsoir et bienvenue na plateau na biso. Bienvenue David Mombele na CP de Oyamira na plateau, c'est la première fois. Et là le bosso na CP no design dans ya plateau. Ne bolambi ngo ya kuna niveau ata makopa roleka. Mais quand même, il y a des voilà. Panza Paris, l'accini. Panza Bandal. Bandal. Bandal, Paris. Pourquoi qu'on Panza Bandal? Mais ça, c'est David Mombele. Et ça, on appelle ça Mukonza Paris, on appelle ça Mukonza Canada. On appelle ça Panza Bandalunga. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont là. Il y a solo à Bandalunga. Kole kabate belé ba ka ko saka bido ke ngamwa la bandal ngamwa la bandal de soka yebinga te saka za mo la bandal te. Yango ba pesa nga kombo Panza Bandalunga. Oza saper? Oui, na saper. Ouais, saper. Oui. Mais ah, monsieur, moi comme c'est monsieur terre, monsieur bien beaucoup même ça. Na saper, dans des motos belé. Ouais, saper. Dans des motos belé. 2025, on t'a dit mi yemo comme na bandal. Andimi à saper. Nazo lingato salabwe. Avant to kota na monde bilamba. Oza congolais. Très bien congolais. Voilà. Ozana momo pour na bande ko na biso ya est. O bazo kufa, bazo violer, makambo ebele, guerre na Goma. Na landa ki yango lelo en tout cas selinga passe makasi na de bato zo kufa, bazaba bande ko na biso. Mais congolais zaka ennemi mo congolais. Obi? Congolais zaka ennemi mo congolais. Des photos ça la rata ba dopo la bato bazaba est. Tout aider à ta chef de l'état quoi. Tout aider à ta ça la bien. Obotamina bandal? Na bot né grandi à Bandalunga. Bandalunga. Bandal c'est Paris, hein? Bandal c'est Paris, oui. Combien de temps vous avez un monde à Bilamba? Ça fait plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Un monde à Bilamba? Oui, plus de 30 ans. Non, bah, preuve. Biso est raté dans un lobby, car pour moi, dans le lobby, non. De ceux qui n'ont pas le lobby, ils ont preuve. Dans plus de 30 ans. Ma preuve est allée. Na Bilamba? Oui, ma preuve est allée. Mon Dieu. Nous avons la lola, na évité vraiment, na évité. Mais na équipe de France, tout le monde a kayote, place Banikes, Bazali, place il y a ba Fils Edungu, place il y a ba Saper, il y a Paris. Place à la nouvelle génération. Maintenant, Ezali Tap Tap Cent. Avec Tap Tap Cent, Bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Tap Cent, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Tap Cent, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Ouerasson, le roi de la forêt, qui vous dit. Mais comme si au Tchakama Moutou Mingite. C'est bon, à Tchakama Moutou Mingite parce que Bango Zé Kiri. Parce que Biso to Bunda Biso Moko. Et puis équipe de France, du temps où tu es équipe de France, des 5 comme équipe, Namwa Bilambe équipe à la raté. Faisait la guerre, Biso ça la guerre de 100 ans. Biso to Banda, de nga pour l'anga Bakaïda, Baza Bana Biso. C'est 100 ans de ça, Malibos. Bakaïda, il y a Paris, Baza Bana à 100 ans. Guerre de 100 ans.
Banani ba fonda 100 ans. Bon, photo là, il a fondateur Alain Meya, président de la biso elaki Bei Kanto. Dans ba massa mo sopi to zala là ba to évoluer à guerre. Ba sankara de comptable les éléments non mokoko pati wanza Michadaya de tola bebele. Wana bola ta depuis Congo, est-ce que mutefa comme ça perd na poto ou bien en Afrique? Te saper a uta la gisasa. So banana mikisa ko saper. Te parce que belé ba kosa bino ba télé awa. Obini. Ba za ba saper te forme banana la gisasa. Malgré mon délai de Tongo, mais bandala la kisasa. Biso to bandala la kisasa. Na poto te. Na poto nga po nga na mona wa Miss Girl. Siko na kisasa tambo wana olata na bandal. Bo olata bilamba ya baya na bino be bino mo bo woko ta legal bo somba bilamba. Bon ko somba bilamba c'est trop dit parce que la ligue kisasa so bi que legal elle a raté. Et elle a jako deux fois parce que à l'époque là biso to na guerre de Santa. Guerre wa liboso salama na Congo Mobimba qui est une image de guerre parce qu'à l'époque il y a qui ba club. Que club baba na yolo, club baba na ngaba, mais biso to de image de guerre. De guerre on a de biso. Que so bo beti forme bo chiba fon fa réseau beta, banda le indi. De biso de ba kolo histoire. Malgré le wa tout ba ganga il y a biso même avec qui on est dans la mikila et puis après 100 ans parce que 100 ans et salam en 1993. Beya kinana makamna te be ki dans makambo pas te bon le lobby dans ngantro na sepe dans makasi be vraiment ki dans makambo na été matikela nga en charge yo atikela nga charge ezaka ya santate ya bandalungwa tambo zaki na ba bei bo beta banana banani ba beta na comment no koma bon à l'époque là ba noko belé la plupart bébé ba kufa parce que sur le temps ba kombo air de tola là mais belé ba kufa bébé azali le roi pionnier mutala qui na moi j'ai à former c'est roi ba fait le so Adel Mbala mutambonge belé azobi misa former ba fait bébé na sa former ba fait le so Fouda Dof ba misa former ba VO dans la bosse ba fait na Firijana ba Roger Maimba ba Yula Bols ba Francis Roy de Gaulle ba misa former ba taki ba former ba misa bilamba. Est-ce que bandal eza pour na forme à bandal ngana eba mission na ça on qui toko on mission na ça on bien pour fali pour pas atala ngo wa masalanga mi da France fait de pas atala émission masalanga na kola na émission na ça on qui toko merci Michel Kombe et tombe pe bien mutawari example za Michel Kombe mon patron donc émission eza goût bino bobeta kana bandal bobeta ka Japon ou bien bobeta ka bana mindele parce que bino mo différent na banikesi bayaka na ba fata ki mbala bo différent bamba beta Japon bino beta mindele d'ailleurs so couper ça songa lo biso to badi forme Japon na kisasa ebele balati na poto nga za ba preuve nga la bima meilleur sapeur ya Congo Mobimba papa wapi na 1997 na ba preuve ezali biso ki da musika te awe na ntaba na saki te biso ki da musika te en tout cas cameraman ils ont bien bango ba banda bilamba na poto biso banda na kisasa ti lelo bota gagner nga poto malgré ba liboso na biso ba ya poto liboso ko ya pe liboso le barelo te talanga yango wana talanga mabien donc ya poto liboso le barelo te bato basali poto ya ba blédard banani ba blédard voilà tala o amunene koto ba changa ya munene te partout mususu koto tala koto mususu moi ya ba comme junior mabwana plus japonais que toi qui meurt au côté un journal avant na kota dikayo so banda 97 waso tozonga lingala bakanja banda 97 wana na lataka makako ya galiano ti le bimate yona mona mutaleki ngazate ba tout otangela moto yeba biso ba très bien mais pourquoi l'équipe de France ba so kayote te au moto yo mo bi équipe de France ba Syrie na bazali au moins ba combo musu ezaka ya grimace mutu so adam da bilamba te makuta na chance mombela ya mikili ezala ko ba bino bombele bona na boulot mais koto fata mu salon mo ela kisama ezati mais tango ye mikili le mito za world ba président batala rayo Macron tala rayo na ko ba fali de ça n'a rien à voir to continuer ma soto beta bilamba voilà ba biloni obetu bon on a beti dans professionnel o isa ngo dans Gabana déjà oh ça on danse Gabana manto oh parce que vient dans l'accent maintenant te fana na yo pesanga kaka yo pesanga parce que nga natal il y a ça kilo ouais on danse kilo mutaebi sanga yango ça vient dans ya bandalungu sanga bijike faut ça dans manto c'est moi la poto la manto tu sanga moi en poto te
Venanga koko diantama. Il me ça ma tomboa. Donc moi na poto il faut ça na manteau. Na manteau. Na manteau. Soko za na manteau te de ça ko mo na poto te. Baya ba chaka chaka makela bilambo so mona ngo. Tozala mvwa mala ba mukonzi na bango. Mukonzi na bango a diriger bango na Paris. Toza velanga na. Velanga Michuri. Mutasu mona Paris à Michuri. Jansi Mayasi. Oh no to mais Michuri aleki Jansi Mayasi. Bon wana na ebite yango wa to po ya Michuri pas ali velanga bolinga grand frère ya na ngai moninga velanga David Fila de na kota mama kamuna bango tipo bala njili. Ya loko eza kilo. Aza kilo makasi. Ouais libanga ti. Libanga. Donc moi na poto il faut ça na manteau de ça moi na poto te. Bubano batama dudun. Te. Ba avancer. Loko eza kilo. Biso bandalunga to collabo. To beta no mama sur la forme. Oza o musique. Te nazo ya. Na simba biloko yo na ngo eza déjeuner. Petit déjeuner. Ouais ko ça va combien? Obi bon, o so bida tanga pour bato wa boye, bo beta bino mo bo mo na manteau ya nouvelle collection quoi. Mutayi ba ko ya jisi ba eh. C'est un appel ça. Yo so nan boy. Merci à toi. David Mombele, yo pour ça tembe. Bandal vuma ba ye. Yo pour ça tembe David Mombele. Bato ayeba bino bana mindele JB. Te bana mindele la bon et puis les solo na obeto longo les solo ba. Différence beaucoup boye. Na bana mindele JB. Bino bo bata ba t-shirt. O za pièce. Bino bata ba jogging. Ba kwili. O yo bo moni mabila bela ba te pour la. O no beti. Obi o za Roberto Cavalli, Pilo ya Roberto Cavalli ensemble de la biso ya Alexander Makwili. Bot na César Balanciaga na sama kitoko mwana bandal ba pa mona bandal ndeni to fanda bon biso bana bandal bo to fanda makoto na bana bandal baza ba palpiter te ba complexité so bo mwana bandal ki do to ka muninga seke mama na complexé ba kola bien te mwana bandal il faut esprit état d'esprit to ba koto to uta so ngasko na mwana bandal a solo mwana bandal ya solo pi bandalungwa bino na bana njili différence ko zani. Bon, bana njili na biso différence ma ya makasi yani ya makasi ma ya makasi même les la télé même les tande la teni njili bazo tande mais bazo biloko trop na nzoto basa bazo lata mais biloko belé na nzoto ko sauter ko sani ko sauter njili forme ça na ko iduri njili te parce que lelo oboya njili na makama bilamba na boy njili te njili elle a dit na bilamba kala ya lelo te elle a serré ba vieux akala Gilles Bilambe à la mais elle le comme va avancer tout. Baton ça va plante. Pas fait moi so ve Sandoka. Ve Sandoka. Ve Sandoka. Ce qui na mwana njili moko na komata okoma. Monsieur Zaku. Na ko zo nani. Na mwana njili moko selo yo. Ah na Paris. Paris to poto. Ça poto. Na poto so na ko chana Gilles Vasimba. Gilles Vasimba star Angili. Après na ko chana Nikes. Nikes oui. Qu'est-ce somba qu'est-ce que sombe comme moi mobulu ni qu'est-ce somba te ndeni ka a garder place wana te meye asa eboyi do ba benga ba bozo na ninga pilipili bozo na ninga kala te ndenga kala te ngana miki na kutana ni qu'est-ce na viva pena ni qu'est-ce asala ba genre na mususu mais nga pona ngala ndimara na ko ignorer te mais on so atikala na mo nde balingi de ba meka ko la maramba neti yo na fata kimbala nana kuleka na makama bilamba Fataki dès que tu connais la côte Fataki c'est un ami on a grandi ensemble pour Fataki à moi la guirguita à moi la banda ou maman c'est un gars pour moi de yeba la côté ma ben on te passe il y a des trop comme des garçons parce que biso to ba japonais moto là ta nyoso na la ta tout mais Fataki ya qui n'en est trop comme des garçons wala masa ngale qui ya vu dans attaquer ba forme ba chiba sous tarmac ba pense aller est-ce que c'est vrai batu ba la biso monde entier yo za mona bandal parce que batu mingi ba loba ko za so mona ya bumbu na gal bon za mona bumbu bo yande ko ya bandal voilà c'est plus en tout cas la motu dans droit David ya ngala nga faut manga trop les colos d'ombele en tout cas na c'est plus bonne émission bana bandal bandi baloba ati ko za mona bandal ya ngosko na c'est plus que l'émission so na répondre très bien au moni comme ya bumbu selembao mutakabola ngoko la biso mobali déjà ngoko ba David akaboli kasavubu boza combien parcelles parce que biso mère na biso za mwana bandal père na biso mwana ya ngiringiri mais à l'époque là bumbu selemba yela ki zamba biso to père no so ba bala ya ngambi na ngiringiri bumbu selemba yela ki zamba ezalaki kaka hôpital sana na prison makala yela ki zamba c'est roi à l'époque ba obenga sakuluzaku
Bako so aller bata sakuluza bato ba ba kita okata mati ba pesa to parler de soki na bumbu otuni aveni mabwana ba biso kombo na biso. Mais oza je suis de biso to bota ndele za wa mombela santé mon mimo atiki mon menga botika chez bango bana ko biso to kola bongo. Mais ngata la bumbu ngata ko fa na bumbu te mutavana na bumbu lipasa la nga pas perdre biso puis to kola bien. Tarabiso to kabola komi na bumbu selemba. To koza ko be parler. Yo Aigle merci Michel Kombe merci. Yo na fali na seleo bokola na bandal bibo botama na bandal. Te nga fali c'est un ami d'enfance. Nga na beto ke c'est mon afali. Seleo c'est un ami d'enfance. Bazama bana bandala solo. O boyo ka wana bato kritika wana na sentiment. Il faut jouer avant la bandalongwa. Na sens wana. Mais na logique sotali boye fali alinga otanga komo na ote pe ayemba yote pe abwaka yote. Oui, est-ce que vous êtes conscient Aigle pardon za nangai. Est-ce que vous êtes conscient ya oyeba ke okolana fali okolana seleo bandal oui. Mais fali atanga na komo na yote, fali ayebi yote, fali abwaka ka yote, fali a reconnaître ka yote. N'habite surtout se comprendre. En tout cas, merci pour la question. Est-ce que bandal non est place? Au bon fali, c'est un ami d'enfance na kola na maramou ya nyonso tout ça. Est-ce que bino nyonso bana bandal, bino nyonso bokola na fali, bino nyonso bobota na fali. Na fali waza ajini. Te mombele fali. Bino tuka bokola na ye, mon ami, to bota na ye, ami d'enfance, bandal mubimba. Baza ba photo ya biso ya fali ya ba 92. Ya bobe c'est biso ko ya. Atanga obeta biso ko mandinga ko biso ko zala déjà. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Nabi, moi, na nyosu ya bandal. Aza camarade ya fali? Mais pourquoi bino nyusu bobota manaye do bino babota bino nyusu kana fali to kola naye to lia do fali abota mana je voulais comprendre te me bele ba diembela ba la bandeta ba sika do mamba banda lungu ngo obi e bele ba diembela na banda po ko sa bino ke ba na banda bino be bondima ba porte boyamba ba na télé muta ko kosa de bondimi la bino benga so na ko tangelo ba na banda lungu pe na ko beto li solo ya fali na faire ndenge banda na maison mère prévané ngai li passe la ngate ka diamba na kin pour attirer côté ka bunker c'est roi na époque wana 97 jibe bakabo na wera guerre ya jibe na wera bande pa na biso ba fali ba yaka wana na pali pour fala bela noate mais ana mito kola na e tout ça ba photo ya kala tout ça ba beau souvenir pe na e yo mamba ba wario ba golo na nga okota te parce ba maso biso kemba la bango ba to beta masolo on ba to ba yebi bango te ba mona ta papa na fali te ba mona ni eta mère na bango. Devant massa jour où mbata massa mon patron ngubi to chiba su chiba otuni chiba sala boy eglas anangai ozana photo mo kangana fali depuis bokola oui na rosa na ngobe na habité sur la téléphone rosa. OK d'accord pas de souci tozongo après nazana besoin il y a 10 personnes 10 na kocha 5t pesa ngai 10 personnes ngana komaka il y a vrai bana bandal. Parce que le coûté comme belé. C'est ça. Et belé abana selemba onde batreta kayo. Kasi bakpo bakarama na prison. Nga za veni balari nga karama pepe calé dans JDT Marie Paul. Je suis né grandi wana. Bata selemba bakarama ni. Bata selemba comment ko diembe na bala bandal. Surtout sans ara ko ta prison. Mais nga ko parler beza avenue Balari. De na police comme même Mobutu ayebinga. Nani? Papa Mobutu azali voisin na biso. Ya za na Kimbo de biso to na Balari. Ils ont aussi belé. Bon, personne 10 personnes, il y a bien, Aza musicien, moi na bande la solo. Aza musicien, bon, on a repéré ça, on dit que l'autre Venangaï Bona Kaluji. 1. La Tokotangelo Isaac Sampasi. 3. 2. La Tokotangelo Mimilita. 3. La Tokotangelo Diemale la Moana Mobutu. 4. La Tokotangelo Venanga Mare Washilabo. 5. La Tokotangelo Joli Mayala. Misa Bandalungwa. 7. Nakotangela Beti Mulanga. 8. Nakotangela Mutambongo Ebele le boss Jofa Mawini. 8. 9. Nakotangela Sophie Nanga Yula boss. De base Bele on a bakisa yo moto. Mogoso. Mogoso. Yula boss. Asa pisiko. Bon faire ça na kisa ça le ngane so ya Paris pour Paris pe bozo mais comment trop. Obi.
vers les gradés sous qui ça les gradés sous parité Paris nous ont des copains trop pourquoi bino na le côté côté belé pourquoi bino na bandal makambi ya lukuta et ça quoi commune moko le quoi et là ta lukuta et ça quoi bandal te dis-moi désolé pour na biso bongo tu as un réseau follow loba bandal et ça na lukuta makasi bandal et na lukuta makasi yo la boss ba bois kaye ba refula yeti mais so ba zonga no ayaki tiki akoki maite te ye akedeka tiki to so po ba longola elino ba tu ba ba nini akenda po ba longola elino ayaka po akende yaki po la nzela okatsa maite yo la boss akenda tiki po ba longola elino akenda po la mamuso te akenda to ayabikila vie la olingana maite. Ok. Akenda po ba longola elino fali na feri na na mona bandal fali na feri muta mona bandal eza fali na okite fali aza mwana bandal ne grandi bandalongwa fere bon toi le bloc monsieur ko choqué ba to biyo mo bi émission na mission vérité fere normalement aza mwana boma ba utaka boma po ba ovala na kiteki mosi na bumbu to ba longwe bumbu ba yo koma na ngiri sous de sala de bibisa ye ta image wana quoi pour ça maso na bien très bien à l'époque ba ba beta na staff London na ba mati biso to kida kuna masanga souzi vertiage leka mati bi cherera wala faire au répéter kuna na ba gouverneur Limberjack na ba Chine mbenza de toyeba de biso tout ma bien jour ya bo tout ninga oyebisa et là na boya ka ndongola na musicien ekiti sara na bo ba beta ngambata obini et là ekiti sara na boya ko et là na boya na finanga ko la musicien ka pona libanga ngamutenga embanga Michael Jackson lokola kufa to boboy nani Michael banga basa fitiri na fali ba embanga ba ombale ilo nga sala nga yango banda kufa to mbona mutako yebanga zati yo ndima kaka pesa nga ba réponse oui? Na ona otuna obi fali asa vraiment na bandal fera mon na bandal te fera za mwana boto chaka ngiri ngingi tocha kaka obi tocha bon fera uta kiteki mosi après kiteki mosi ba ko na bandal parce que biso to ba histoire na bango wega za mona bandal bon Vincent na za mwana bandal te ma koli na bandal za mwana bandal Vincent na uta Vincent na bo uta de quand des alara via uta libo ya s'il te plaît et pas ya faire aux 8 ans nyo so pesa explication quand on soit vérité ko ya te me Vincent na so na bandal mais Vincent na uta ki kuiti da robomba ngote c'est mauvais mais voilà oncle loba ah oui loba do wera aza fo mo na bandal bon to aya bandal ko ya mais za faute bon de ga yo lobi mais nga lebi ga ya na ya makoli na ya bandal jiba za mo na bandal vient na piano chitu kaza mo na gombe jiba mo na gombe okay. Blaise Boula mo na bandal solo Blaise Boula veni tondi wa mo grand frère ma salanga Julien ah ko tia makama grand frère te ah grand frère te wala ba raison ah to so identité ba s'il te plaît to en esprit ah oui yo za muta esprit ngana muta esprit ah esprit mbale kuta ouais voilà ah wa to za na hypocrite oui voilà. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Adolphe Amon a bandal. Adolphe Amon a bandal, t'as Amon Mbinza. Adolphe. Mbinza. Adolphe. Nani suna kotia. Ale Makaba. Ale Makaba, moi, véritablement à bandal. Aveni Baluba. Na wenge mubimba. Wenge. Nana vraiment na bandal. Bon, na rocha Blaise Boula, na Ale Makaba, aveni na zing zone, na JDT Molopwe. JDT azamo na bandal ou bien yako ya? Moi na bandal a kubota na kolobe kebiso moto ka ba venir. Ye aveni mona pepe kale. JDT. Vena ngama, toi sima. JDT mona bandal, vrai hein? Oui, vrai. OK. Kasavubu a mona bandal, président de biso akala. Président Kasavubu te aza mona bon, président Kasavubu bo wana dima la landela ngote. Mais au début aleka na bandal pas la ndaku. Na bandal, mais Lumumba de mona bandal. Lumumba aza Lumumba moi ala mona bandal. Aza mona bandal. Oui. Président Mobutu a mona bandal.
Bon, par exemple, vous allez la bandette, mais il y a on a les bosso. Oh, souvent la ville qui a son babou, na bandette na Kimbondo. À face, ça va faire dans Sakamoto, papi Sakamoto. Quand on va se couture. Et mené à Zamona Bandal. Tu veux que c'est la RAP bandette quoi. En ayant au foot, il a pas au pays dans le bouzi. Avant ça, que. Bon, les bosso ne wani na koye bate. Mais Zamona bandette, il y a un peu au bandette à Goya. Ok. Joseph Kabila, mon Bandal, hein? Te bandette. Ok. Donc, bino na bino boye bani. Te mais la bandette biso to yeba na tam to suba do sola. Te me to yeba ni. Et puis vrai guerrier ba ke oh soda. Il y a des fois de expliquer moi mon bel là ta bien te tant on tala mon bel mbila abunda bien quoi. Il y a des fois de expliquer nga to là ta bilama mo atoko de daliboso so wa mbila te doza mbila te. Sankara de Kunta Zamona Bandal. Oui moi la bandette toi même avenue. Sankara. Oui. Sankara moi la bandalonga. Ok. Ah non, c'est pas la bouille parce que mission Makama Bandal le coûtait comme belé. Coûtait comme casse casse ba to parce que ya ba to sous la bandelle ba rapport au foot là. Obi? Ba kuma be ba la bandale. Ba rapport au foot ba zuka ta belé comme ça fait que n'a pas la bandale mais faut tout n'avait pas la bineza. Parce que là la coupe c'est très c'est pas la biso mutu tout na bandale et bien ngo. Mutu tout na bandalongo et bien ba te be ba diembela ka bandalongo. Yana so so ka binga ite saka mo la bandalité. Magé que Ouita Bumbu. Na uta bumbu te papa ne moi la bumbu biso to kaboli ko la bumbu au pesi charge pas papa na bino te mais père na so do va na bandal donc au préféré au mata charge pas père non te papa na o futela na bandal tant koko na biso tanga kabola ba mapanga bumbu selemba azoka parler ne mo kuna ta ba kabola na mère biso to tikali pas mère de to botam de to salama mutuka pas mère prêtre na bino numéro 1 à Bonayoji prêtre numéro 1 à Bandel Kozana. Bon, prêtre le bosso, il y a génération, mais il y a jeune. Non, tu vas Mikolo après tu quittes na jeune. Bon, Mikolo bosso, on a rocha venanga Yula Boss, Roger Maemba, venanga Firijana, venanga Jean-Pierre Mongala, venanga Francis Roy de Gaulle. Ce que vous avez Yula Bolts, Mogrosso, Movando. Oui. Ce que vous avez na cadre ni pour ba refulai. Aza suna makambute. Te makambo ezali, alingane mikilite. Nyako saloba ngo poto ko mo ka sangolo parce que na age avait na ça na poto akuta ba petit so bimilo bilobia bilo na wa uta wa Turquie ba Grèce bonte ba linga ba manquer fait so OK ndara souvent Italie na dépôt place pas de Italie nga part na Italie nga va na Japon Japon ba to gangela makela na va na Japon mais il faut tout na ba kaida ba betoli solo nga uta Japon nga uta te ko kisasa te na uta Japon. Na Chine, Japon, na Paris. De toi des bons là-bas, tu as connaissance à forme. Parce que là-bas, nous te fait simba, faut que tandango na nzoto. Et bien les tandango. Ba condition za la kanini en tant que saper na mbio boy. Ba condition za kanini pour muta comme saper. Bon comment saper za kutu ba condition te za ka mamba ile, ba bota manango. Faut zaper makambo nao. Za la pe na tendance ngo. Pour epele ba osoma ba pièce to gangara, ba pièce, c'est quoi ba pièce majiris. Il y a des personnes qui ont combi to BMV, mais bien de éviter. So biso to ebi. Na na finition na. Poto ga na pièce, bo so ba pesa mazda to ebande. Pièce il faut za kimbondi. E bele ba so la tate ba ocho makela. So ben ba o ke to kuta to beta na ba kazu bi ba masa na bango. Ba ina ba la so na plateau. Po na parler na bango. Yo surveiller bango te. Ba défendre ba même na meki ba défendre bazali. Tu vas défendre bilamba, après défendre akindana. Ba garçon sa valise na poto ba ali o sokolo rolata nini bozo ganga ka batandi to sombi ka ba pesa kala bolota wana mais comment combo binomo watu bobimisa ki on biso zaki na Afrique n'importe quoi nga lo bango j'étais en Afrique mais non ko batu ba lo baké botandi to sombi mais lelo ko somo comme kilo a te otandi to sombi ngo wana batebe ba mo profiter na sol pourquoi ça peut ba lembi ba ça peut ba lembi on a so ba lo somba na sol. Basé la sol du souris kiti après va somber après na chez yo awa le bébé mais marmona été tala ba ngoto so batanda me bo ça dit mais John il faut na face à ma pasteur mais quand tabilamba ndeni to mona ngo même na bakaida kozala mona banda le laxi kozala saper te kozala mona banda le am kozala ça veut dire état d'esprit ba charge ba fait ba ticket la biso na tika na charge monene yo oui les vie pas ya ebi charge mon il y a forme cadre na ba petit parce que mbila za la guitare to za la non na poto à David
garçon aya gagné la guerre de 100 ans oyo yebi tout ça la vérité ndeti nani mais tant on a bimisi mo tout à la bandale il faut pas bêter la gamme beaucoup d'avis pour nous bader to ignorer dans les vides bandale be ya kufatile mo to gagné la guerre azate la guerre ya bi lo mo yebi ba li boso bei banda kufa mutabundela ka sa te soyo pe na bilamba ya solde bato ayebi na bilamba ya solde na tika ko beta te lamba ya solde te preuve année que jour ya emergency mayasi tout ne ki mbundi au prix na combien Jansi Maes azamo na bandal ya mona kasafubu mais bino stiko boswaka Jansi Maes atake nani na Paris comme si nzambe na bino yo to lobi bino batu na baba bino basape pas moi non wa kotoma ngafo chana ki bandalungwa biso bandana kafe to na ba guerre mususu ba guerre d'esprit donc changa te yo na bete parce que si on est tout chaki to bi to chale dio big ya na Jansi Maes j'ai salé à passant so bi to chale ti na chete na bi ya somba pe loko ngape na zana ngo de ça veut dire que tous ande de moko et loko ko ça va combien o so bile là te dans l'obligation joue je sais tout des prix non parce que on a prix dans tout sur bateau aux en facture non facture non na parler sur 800 na zaminanga ifuma avec le pado edenga. Pourquoi bino ba sapé nyos bo boss la facture na ndaku tandis que bi er émission et le repos le bien dans la raison parce que bino nyos apprécier te ko bima apprécier mais la prochaine là ce que on a la bengo miss girl na bengo miss girl ozaka ti atonga ya bana ya banga sur la prochaine romona non rien na nyoso ngala ba chete ko ba to ka défi le ba ba to la santé ba poso la santé biso ba to li ba tandi to sombi oui lo ka suko etikala yango oui bato ba yo ka bisote na epselo mo omuni ya na Paris ezana ba sapé akena mana ba boutique minene akena mana balmain akena ba place minene akangi ba photo sali ba vidéo mais bilamba na akena on anda côté oui bien oui là il va très bien baza ko de belé mais on est ça qui ndoki ou bien zani ndeti ngai na ninga mabete en tout cas David Mumbele journaliste mo intelligent na robakisaka ke nga pona nga mona ba yuma parce que il ambeza ka te ka so Mumbele so belo mo fala ke ka ba batu non moto bato oyi ba ke Mumbele olata bo so nga na ba vitesse wana te ngelo mo so bibika bana sana ngo so lo mo bibika bana sana ngo na nga pose na mo da bilamba na nga bilamba makasi ko quand même mambe belé est-ce que ningo vandi boye en face na ngai différence on a no ba de Paris ko sani wa mta maboki te obini wa mta maboki te norba mta maboki nga be ba couleur ata ba couleur belé wa mta maboki mta théâtre wa mta maboki vraiment maboki makasi norba oui mta maboki okozwani ne pas na la tel na bon et pas na ye anama ne lo na ozwate tant c'est cravate ka nini cravate bino bandala bobo ya ka batu nyoso vuma te na moyi te na yo tout ninga ka c'était que lo ko pas norba mais so na ozwaka cravate parce que la télé c'est ça ngate ala ta ndemu tubanga bonda bandi liboma sika azape ya bilamba te ozamo na bandal non bandalonga oui pourquoi Wenge atala mingi Victoria mais le quoi de tomber le mois mais biso tout ba la bande to là ba fanatique à Victoria même Wenge caché bidman na ngoma ya Victoria votre ro ignorer te même ata ko to fait dans zone ali ba kazo bitare na ebike Victoria parce que Victoria trop fait la biso raja kula pour peu qui j'existe OK tout ça la boy ngali tout ça la boy na makamwa bilamba parce que batu mingi baita bilamba ti ki na Paris makasi na mona muta okatsa mai na 22 kilos na tuni papa oyo atinza boato oyo lodi oui c'est ça oya na muta bilamba makasi mama makasi bosala kandeni so muni mutalati mabe yo moko ne ovandi boy ndeti ngesala ngama surtout so nga ba su bilemona ki mukolo to bandi nga na poto surtout so bandi nga na poto do chaka makili na poto de nga bato joueur wana ndima bango te na ndima bango tata mokete eza ko boya te to so bato so bofinga nga ba commentaire mais na ndima nga bango te na poto pe bato azola tata no ma bilamba bato azola tata na poto oui par rapport aux Zainakine. Oui, par rapport à qui n'a pas tout zola tate. Mais il y a qui nous on a na bilamba batuti. Non, nanda ko la te bilamba batu. Mais la chance. No beau frère nanga frako qui sensi. Abota na sœur nanga joli mayala à l'époque abiso dodo bilamba. Ya omona connaissance nanga pas ministère parce que nanga la zana bilamba na pesa ba ministère balataka.
eloko ebimisanga na bandalungwa yango wana kombo omeyali banso aboya la bango na sentiment ko le papa aboyi na yema toye bani biso to na bandalungwa ke o alaka japonais a o boy. Comment ça s'appelle mingi o ba banolata na Afrique so ba ye poto na ba s'appelle o ba yo bana bilamba na awa na poto ba ça différent. Parce que le problème c'est quoi moni ngala on dit mako to bani bilamba na Afrique o ba bani a poto moni ba ça bilatela trop tala bango tout bien ni balata bilomo minene bilomo milunge na fait ko bina ko sauter au semble la paix fivalungo te ko tutuka ba fait bana donc baby sipe na lokuma bilamba Didier Nzongo à cause ça s'appelle bon Didier Nzongo je salue à passer wana ndeko na ngai aza saper bon tu sur la comédie nous soit sala maza saper asani tu sur la comédie nous soit sala ba de silikara mais aza saper papa role ça comment na bandal papa non oh journaliste te ya moi na bandal ya moi so ba côté aéroport kuna amuta aéroport Papa Rose. Oui, à ce moment où tu as côté aéroport. Bandalte. Te bandalte boy le cabo bandal va yo sur moi so to dans. Obini. Et longi le roi Papa Rose se rose à la bandal na normal. Rose à la bandal était. Bandal nzamina. Te ça m'a bandal c'est longi il y a Papa Rose c'est longi rose à la bandal. Rose à la bandal était. Jamais. Et longi na simba te na bandal longo. Au moins, tu as kenda tout côté bindel pour soit l'ingéta moi si moi ya congolais en l'ingéta. Et l'ongia basi babanga, on met babanga ngo. Vous avez un problème? Non, tu as un problème de. Non, mon gars ça tourna grand frère ngo no Silimbambe, azara basi ba jari, azara bon, azara ya mona bakaida, mona ya mona ba jet set. Ono Silimbambe azara vraiment na banda? Oui, ono Silimbambe mukumatologie, oui, moi na banda la so pas so ba pe ka le pont na banda. Ndé mona bona yo génération ba banda Palango eza chambre salon non non eza banda ko mobimba ndako ba banda mobimba ya onos oui onos asomba so lo mona likampa na côté liete asomba lo mosuna li na maka onos abetaka tenu be akoma otia soin bon onos azali pona nga azapona benga ke lokola pour soit vérité donc s'il te plaît vraiment na bolingo nzambe na bondelo zande ko na ngai pardon ko bebisa ngai mission ti pardon émission bien beau pardon ko bebisa ngote s'il te plaît ngana tunoka question onos Limbambe aza mutu ya Finlande aya Paris koya ndenga na mutu ya Grèce na ya Paris koya ngana ondima oya soda oza maman na mbila le kina batu ba yapi na avion oui biso tamai oui mais biso ta négligé non batu anzela mai ba maman ba courage ngana senga batu se fo ba ya poto ba mona poto onde ezali ngali batu nyoso ba Grèce ba Turquie ba Angola boya poto za biso te poto mo gangila ka poto batu ba kala boya se yo ngili bosolo mumba to kasafubu to gangila poto te biso to ba blédard les akanani ta bobenga mutu blédard nani ngai benga tu blédard parce que biso to ba blédard biso tout ato yaki poto na inane yaki poto za ka blédard même mutu beta 20 ans na poto blédard mutu beta 10 ans na poto blédard même 40 ans a blédard aya koya donc Michel Kombe a blédard biso tout ba donc muto nyoso aye poto est-ce que moni poto ba to no gangela ngo ba Louis de Finesse nani de l'or ba Louis de Finesse ba fa ba gangela Paris mboka na bango mais biso to mo gangela mboka bato lelo mundelo ba ga quittez-vous ebele ba osambwa quittez-vous ebele ba osambwa de mboka na biso ya kisasa yula bot sa memani na bandal aya nani bon vie aki na maele pe à Japon à l'époque là ba yaki na vie na François Roi de Gaulle et ça avait eu la te ba fait de début ko fo même maele de toi ba fait belé ba même maele wana ba prida lando ba même maele na Japon de toi me belé na bandalunga OK to be a ombila wana kuna kader to ibani oza relation na Jolie Mayala sœur nanga maman leki nanga leka maman nanga abeta ateni oui leki ya maman nanga ah ouais bino famille no mabata bilamba bon tout ça pe na ba pasteur quand na famille tu appelles ba yembela nzambe quand na famille Emerance Mayala mosala nzambe maman prophétise de tozama ta famille là tu topé famille chrétienne quoi kolanda ko lobo te pour to collabo bandalungwa OK aigle o me kauzana ngai yona Jolie Mayala nana vraiment na bandal ou bien nana mona bumbu mais moi maman leki nanga leka maman nanga mais bobotami na banda bien na bumbu biso to botami na banda na avenue Balari
jour ok qui nous tout n'a venu bana qu'on a badara soko qui dans imono et pas ma bois et pas ma junior ou plutôt pas ma joli malade tout temps là qui ça. Oui, Jeanne Massamba. Oui, Jeanne Massamba. Dans ses Awerson. Vous en combien de temps na poto? Bon, ça fait plus de bon. Autant d'années na poto, année na humilité, mais l'équipe il y a 10 ans. Mais est-ce que fata kimbala lobaki mutu po ba no lobozamo na poto? Faut que ça 20 ans. Ti wana ba sentiment na bien mon belon beto li somo muke na me ko expliquer moi massa. Ono slimba. Oui, ozo wana. Oui, ozo wana. Ono slimba ba baksili ko nango. Avant ya fête na yo, so pese invitation na poto au bala mariage au kufila avant ono slimba ya fête ya mutu wazaka na poto il faut que ça 10 ans. Mais fata kimbala lobi avant comme vraiment na poto il faut ça la 20 ans en nord. Yo tu comme à peine kalaté, on a pas même na 10 ans. Non, dans l'équipe il y a 10 ans. Vous à peine à 11 ans. Non, 11 ans dans l'équipe il y a 11 ans tout. Nombre mais qui te retanga te parce que ça ni no ko fata kimbala. Olobi bon eux ngala na ko lobera la fata kimbala ko comme moi la poto ya 20 à 30 lobera loroté. Poto ko biso minute mo ganga le leza sunu les ala raté. Yo ga ko ndima ndoko petit fala ko ya poto zonga kisasa. Tala kota uta. Poto za biso te poto ya mindele. Poto to ganga na poto na ko beta 20 à 30 ans na poto sona kisasa na nini. Faut ça quelque chose parce que to ya poto luka poto zonga mboka. Yango te mombele. Ah. Réponse dans ma yango de kolo ezala ngo iwana taso ya ba sentiment e côté là bango ko diza ba te mutu tout so ko da poto ya mona poto. Pourquoi olingaka ferete? Pourquoi faire ça là oni na vina yi? Olinga ferete na vina. Faire ça. Na ferete wa c'est un ami. To kolo na moi masalanga. Ya moi mambo faire masalanga, fali masalanga, c'est le masalanga na kota mambo na bango ndete. So tellement na lobela mamba fali trop et mon abeta masolo masanga fali trop et wa tout so mon ndinga na linga faire été mais c'est frère c'est un ami na kola na e. Ozana conseil mo pesa sapé mo balinga banda sap mais ayo banona ki mukolo na poto basé belé na poto ba banya na ki mukolo na ki ne va vraiment respect mais na mekila comment ne sapé ba belé a to pesa conseil oyo katel. Il y a bandi bilamba ta ni bilamba na ta na oyo kande. Est-ce que Miki les bébas ou Miki les a encore Miki? Te Miki les a Miki. Bato ba Miki les bébés za bango ba tambola bienté. OK, chance à mon belle et chance langa. Bato al ba rapoto beba ba tambola bienté na ki sasa pe ba dakote. Et bébate? Et bébate. Yo mo pona l'action e bébate. Mon belle yo za ba journaliste so ba appel boso na yo. Est-ce que ça la plateau? Non. Yo sali. Est-ce que to bengo Miki les beba? Yo ngala mo benga world. O l'équipe ba te belé na ba via kala. Quoi poto pe ngo kalelo ba noni c'est ça la rani siko na ngana compare le mo poto chité na biso awa to suka awa mutabeta sotali ba vemi ba beta ba 40 ans na poto ba grand jaloux pourquoi pas ba 40 ans tala ba tutu ba balinga ba tutu tala ba tutu ba ume mingi na poto tala ba tutu ba ume na poto ba complexé ba agité ça la remarque wana ba na poto kala ba agité ba complexé poto komi na moto ndele lo ba kilelo de so mandako yawe munde ko ngani kesa sala iba sala ngani kesa sala album ya kilelo de so mabanda ko yo kasi bulu David ana abosa bosa je me so ba parler na e wa poto na sentimenté ba c'est ko wa nzela mai mama la mbila o leki ba te belé combien ba grand pote wala la ba ti lo ba futa ba chambre combien ba grand pote wazali awa futa ko chambre te ma rata valise te abosa na savon ba tigala do ba kela pa pamba poto za mundele na sepene loko aigle edenga ba loko betina makolo ya bien. Ouais, Balenciaga, la nouvelle collection. Oh yo. Balenciaga, nouvelle collection. Collection Maasika. Na Paris, tu vois, on a 3 personnes. Na Paris? Oui. Oh, tiens, Makolo? Oui. Tu vois, 3 personnes, tout ça. Pour ça, j'ai un cher, il peut pas quitter ici. Et le Bilambe baby, hein? Bilambe baby. Quand c'est ma soeur, tu vas mettre un bino. Moi, tu as son veste, moi, vous en a comboté. Mais là, bien. T'es le nom, Makolo. Même. Oh, et là, on a Dadju à Zanamoti. Oh, Gims be Dadju. Et là, on a tiré Makolo. Gims, vous avez été le coup. Quand c'est ma bien, on tourne à faire du Jana. Bah, bien, bon. Tourne à faire du Jana. Il devait valer à bord. Vous savez, nous, qu'on a une cher boy, mais aux anda côté.
Mais quand ça n'a pas été fait, les gars, tu fais la coupe ça doit être parce que ma talana peut comment trop. Ah, on a poto? Surtout dans la poto. Talaba japonais, tu vas mettre Afrique, Japon na poto. Pas ta talana. Jaloux. Bah jaloux. T'es en Bah mabé. c'est pas là, bah tu vas aller le tu dois le nom de la vitesse. Na ya kala. Na ya kala, ya monga ngai so na. Ah, comment appelle Elisete? Ah, comment appelle? Ya na so ngana bleda. Biso ta bleda. Osana ni? Ngana bleda. Biso ta bleda. Biso tout na poto ta bleda. À tous en français. Il y a les Macron, quittez-vous, ton biso nyoso. Yosa bleda. Ngana bleda. Na linga route comme moi que même ata mettre chou en boma. Na bleda. Oh bleda kanda boy. Bleda ma kanda ya forme ya mamu nyoso. Yo aussi l'one boma biso. Na et ça amasa musuto so ki mombele le kaka na makambo. Mais yesko ya poto liboso mombele. Pona ya commission d'anniversaire na ye. So biso mo wele to temela rande yango. Il y a soki mombele ngana osomba Paris ba japonais nyonso ba koma yanga ba tuna longole mututé na osomba Paris oka ba japonais nyonso ba koma yanga na osomba Panama tous les japonais ba koma yanga ba sa be mission ba oleka ba finga nga kanga ma na biso o mama te junior panza banda la prophète junior pesa na manto na poto chité na biso awa manto na 6 émissions na on eloko eza kilo donc on va on kanisa soki donc wa berceau ya mama oyo papa berceau ya mama tika ko sauter na banganda nabia bazo sauter trop basambela pe na bimate ni pe valongo nabia est-ce que ça peut la koula te loko aboyi mais a sauter na nganda oli antaba ba ça peut rebeller miki le on fait na ko dianta ma bisenga un vrai japonais un vrai sauter faut na manteau bas japonais belé mon appareil ba manteau te ba bila mama ina tongi c'est pas fait sandoka. Sandoka avant na moi Angile atongela ba bilamba ve Sandoka Angile ve moi Angile c'est que Angile a bien le coûter belé makasi Angile makasi au moins tout en la tangelo batanji ba beta moto ya tangeli yo bango o ngala yebi na chelo Gilles Vasimba na chelo Nikel na tenda jongwaila bokomi otongisi bilamba no quelque part oyemba mona château rouge banyati ki kasi ba j'ai comme na mikili yango wana mais pourquoi mikili bebi boyi te ba zo sepela na vérité o biso to yena ngote mombele. Yo se peut se nous ça plateau bon. Plateau est ma compte. Oui. Hein? Bato se peut la noter mon bel. Bato linga vérité. Bato linga vérité. Au moins même venia arkos. Bilambo ngala to fenya arkos atika ngote. Obini. Venia arkos bilamba ngala to nyarkos atika ngote. Même venia arkos so ala iti le no do ngala boya payer. Ngala to so nyarkos ba bebe na problème vinga. To so nyarkos ba bebe na kakadima. Na Congola ndi makazi mutuka so kufi. Na pesi devoir so japonais ba roya na livre ba chaide ba changa mais ça faut un livre pour acheter une émission na tiki mama bilamba o ba chaide ba changa na tiki mama bilamba bolingo akomona nzambete wa na tiki mama bilamba de David bolingo eleki rock bank de ça Congo et kanga on a fait beaucoup le kati ba te belé so au côté na téléphone on mbeti film mo vive arrive na jouer rôle figurant de na ba parachute be na koya bato ba finga nga isaka ba maso to kola na bango nde ba ignora nga ko ba yebinga papa le boke comme kilo comme on a ça sport ya ngo ça dans sport ibo nga na parler paquet payé oyo paquet payé le kola ve na action za koto o combien de congolais ba koza na poto suka te ya ndimi na pe na mona ba mutu da para ve na nga ko dianta na mona ko pe suba ya Isaac qui s'en passe le koza gua on quoi noko lando michuri pesa ine loko au niveau michuri hein na vena nga dave fila noko lando niveau la ngo donc na bandal mutane loko azate na bandal ngane mutana ngate azave mate oh eloko ya na ndula wera te na wera ba o monde na so o zaka ba Miss Girl ndo fani boza Miss Girl petit déjeuner au petit déjeuner mais bino bandal ça ko loka mais il y a au là ton délilo à kilo makasi boy tout ça peut dans hiver hein tout ça dans hiver japonais sans manteau au poli so ba guerre ba japonais ko benga ba pomba ba menacer moto poli ça ko ki bagarre et comment bon moi to beta na boy et comment appelle au poli au motinda ba na Paris ba jamais trop tina mettre na bete mbata beta na boba na se moto pa boya nga so ngape na mboko pe ceinture pe ali ceinture me ali bana kasi na ngamo ba krista ki na marino bata masado na ba fe na ba so za ko to fe na Jean Paul Ngambe ba mettre base na ba te bele ba pomba pe mboka pe oyo mais ya mamba forme botika biso so bata forme to ki na OK na néon so comme beaucoup ti ba mettre ça au père d'esprit
Je me suis ça la sélection japonais. Toi, tout à l'heure, biso te pas no mo na obeta gimbundi. N'est-ce pas? Oui, ça la bon et ça la bien. Tout ça biso la bango. Bon, d'accord. C'est un ça communiqué. Ça perd nyonso les japonais. Na cha bango nyonso contre nga. Bino nyonso contre nga. Junior la za awa 5 minutes de fibo na plateau. Bitumbe zati. Bitumbe zati. Ba pe bilora solo. Boya pe bilora solo ko de felo ya na. So ki poso. Ah. Ezala similité so ki poso. Bilora ya na nga champion mongala. Ba Marcos de Fondo. De so ki poso. Ya ka bilamba ya solo ba Bible système akude e balataka. Ba fe na nga ba Arijana le grand libanais. Bible alataka. Wala grand nga. Bible système akude ya à Londres. Oui, alataka. Atikate, comme ça atikate. So atikate ça que Marcos de Fondo pratiquement. Est-ce que ba que ça peut pas comme en baisse? Ça peut comme en baisse mais bazara pe zali. HMP zali, ça peut penazara. Mais Zara pesa Griffith. Tu ignores le sentiment. Et bien là, les Japonais na Paris, bah là t'as pas télé, bah là Zara. Zara pas au autonga malunga ya malonga. Akoma pe moins cher, pe moins mouké. Bah quand ça habilité bah il a dit chama kelele. Akima mené bon on fait dire. So inga itende Akima, yamona Akima c'est bon. Pour biso na Akima to pe ateli koto moko. Jour ya Makim prince tout na ngai. Na takai na Ferland à Kokate, toi là na guerre na Ferland. Donc là on soit tout soir au bête la bille, bête en ba sentiment. Qui toque comme beaucoup on de Rolanga mukanda. Nini? So zimuka qui toque pa ya poto ya mukanda. So zimuka do tambola partout. Nga so mukanda ba la banda ba boya ngo. Boya poni ba na. Ba ko la ba so zimuka ne faut que ça. Ça na papier té, mais na pekinité. Té bon, nyoso la ngo ko bisa kinité wana mukanda té. Mais na bien, OK, qui ne on que ça ni mama kufa tata kufa. Yo ebisanga ndeko langai parce que na robi misaka nyonso te mama kufa tata kufa cameraman ezwa libanga mama kufa tata kufa libanga comprends mama kufa tata kufa na robi misa mukanda langa la sentiment te mpona bomba balusa potoma obo ebe jalo mo ebele donc il est là mikile comme mukanda ka raté même ko somba forme ya mukanda te to chité boye même à toi so sala échafaudage je reçois pas teni to so bangi ça va tomber poani to chité boye lokola yo sengi komba ya na sengi komba bango nyonso kolongola mutu te tous les japonais à Paris baya Patrick Meka Sirikina bango tout baya ya fils Dungu Siliste papa yo Trésor Ngando ba tout le temps ba to yeba na bango tu veux même on ezaka rapport ba grimace bino na ba combo ba to banga combo mais na niveau tenir bo ba okokate to yeba ni na bango ngala ta 48 te japonais ya sur moins de 48 que 54 baby ouais combien japonais là ta 48 comme famille fait vendre ba benga ba tamboka baya bino de bandal ko loba ça m'a parlé parce que ko loba utaka bandalungwa yebite même yo no mo mbele fo yo mutu fo dédommager ngai na sankara na combat greco biso to na combo ya greco mokile yebi biso makambo yo na yoki ngo ebele na nenga bien au moins lelo na yoka ngo ebele sankara loba na ngeloko yo nga na opeso mbongo kombo ya greco na garda ngo pona nga te mbongo tika ngo yo zwa parce que e komaka ke olateloka bandal na tambola ki donc na espèce na habité na tamona combien mbongo ya na carte s'il te plaît na nenga bandal botike na komona nga greco na botike la mbongo ya greco ça que mbongo folati na tinde la ta massa mona ya na kiba melata jit bu tout une ONG pour ça la bien et monsieur oui comme ça combat greco de tikala nango po belé bakangela greco bazo kangela bandal est-ce baza bandako na bandal bazo kangela bandal ça teka bandako te parce que so boteki ndako na bandako beta na sola bandalonga te bangam na lobiang par force Christelle Luko qui poto na poto aigle émission Sili MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.